Babina sali po mulingani tanga masolo. Kaka ndenge ezalaka. Bolanda ndenge kokotela kaka ya papa de wing et pesi danger bolanda. Merci pour la commission parce que vous avez la parole. Et va combattre la bichot. Si tu es au lien sur la distraction à matin, et nous allons sortir la troisième distraction à Kateska ou à Zamostika la bichot et la commission sur la fille. Au lien sur l'honorable la Romanaka et Siko et les Kamalamu, les salles de Kamokat, la bichot, Moko la Moko et la Romanaka la Kat, la Siko Malamu, et battre la bichot, la Romanaka la bichot et la commission sur Christ. Amen. Amen. Bandeko mbote na biso mbote lisusu nabi bana bumbu mokako bandeko, vous devez savoir, c'est vraiment avec un grand plaisir que je me mets en face de vous pour un moment très crucial pour un changement pour un mboka na biso ezabongote. Kombo na ngai papa Ekofo Bomimenga de 8. Na botami na commune ya Kalamu na Kimbangu 1. Naza vraiment mwana awa mutolu bakundi awa nzela wa makala na ebi yango très bien, nzela bundu pe na ebi yango très bien. La promenade nyonso tout tourné ko sala awa na koli soki na yusibino na koli na bonheur na kosibino na koli vraiment na pasi mais na botosi makasi vis-à-vis à ba parents ndenge balwa ke mwana botosi suka zwaka nzela ezabongo te. Mwana oyo azana babotosi ya makasi na ba parents na ye na ba parents baninga na ye na ba mama na balabala na ba tata mwana wana zanga yoloko alingi te suka moto moko ko ya kotombola po botosi ndezaka priorité yango na militaka beaucoup plus na respect na zali papa na fandi na lelo na kati ya Congo na fandaki na mbula jomi na sambo, c'est-à-dire 17 ans. Na longwe Kimbangu na 17 ans, na Keimboka ya Poto lelo na 52 ans, ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que na fanda na mboka Suisse. Donc magambo na oloba nazo maîtriser yango. Na yaka Congo tout le temps. Na ebi confronté na tout à confronté na problème oyo de na kati ya ko. Yango bandeko nazoki opportunité ya ko postuler en qualité ya député national. Yango moi na sengaki na kota nde ba mikonzi na nga pe ya parti Ardev soki boyebi Ardev te ezali parti ya Jacques Kiabula yende azali gouverneur na Okatanga nde na kota na parti na ye. Boyebi c'est un gouverneur qui est très influent. Nakoko kende mbilinga te sika mususu fona kende sika oyo moi b'intérêt ko ikozala po ko sunga ngai na ya pe ko aider ba mama na ngai. Yango na kendaki na parti wana. Na vie boyebi bien que to sala ba sacrifice biso nyonso tout mais quelque part biso tout to rappelle na besoin ya intérêt. Zabongo te. Bandeko bino bandeko ezali boye. Parce que batu na toujours question pour na nini oye lelo ko postuler zabongo te. Alors ngai na répéter bino boye na ko postuler lelo pour na changement ya mboka na ngai nzamba pesa ki grâce na moi passe o na kolaki nango na kei libanda na ye na yebi passe ezoleka awa na opportunité o na sana yango na ba investisseur o nga na yebi lelo na mboka ya Poto on a gobenga mindele si je peux me permettre na bandeko na biso o baza pe na king baza pe investisseur baza na ba moyen nzamba salinga imwa grâce wana na yebi batu wana yango na kotisi lelo na postuler pour totala na lolenge nini nous pouvons aider notre pays ezabongo te yango lokola mokonzi ya mboka bino mo bomonaki auteki peka kuna na diaspora boyebi
na musala kitoko oyo mokonzi ya mboka aza kosala na Congo yango biso pe diaspora pe toye pe ensemble totia maboko na bandeko na biso oyo bazali pe awa na Congo baza très intelligent qui travaille tous les jours aussi tosangisa nanu mayele bao ya Congo na diaspora tomeka ko travailler ensemble pour na avenir ya mboka na biso ça va voter. Voilà la raison dans laquelle vraiment na travailler na ko travailler te ya politique moko za na kati ya Congo oyo lelo j'apprécie pas trop mais je vais vous expliquer. Batu batie na mitu na bango nyonso tout que politique ya Congo ba politicien bazoya kaka po bazwa mbongo bakende za bango te. Mes frères, sœurs, mes frères, s'il vous plaît, mes sœurs et frères, je vais vous dire quelque chose. Ngai, vous m'écoutez, j'espère, hein? Ngai, ndeko na bino nde naza yawa, nasalaka, naza pe na activité na ngai personnelle. Ba lokola naza na activité na ngai personnelle. Na yepe na mwa muke na kozwa awa na kati ya Congo na bakisa afin na ede pe mboka ko ede mboka ezaka na mutute okope ochepe muke na opo na mesa bo avancer za bongo te gouvernement na biso tozo kende bien mais faut boyeba deux fois soki mamso zo kende bien te bo pesa la faute pas nani et pas président bande konanga na biso no vérité lelo bokosi faute n'était pas présidenté faute yambo que zotambola te ezali epa na biso peuple na yebi on a Sabino parce que s'il vous plaît na ça la maîtrise comme na Sabino biso peuple parce que biso toza ko élire ba député na assemblée nationale siko biso lokola toza ko tinda bato baza incompétent siko moya ba défendre biso bien kuna ezali. Alors yango bomoni na sima ya mikolo député azoza na ba difficulté ya kozonga na ba base na ye pokuna asa komi corrompu bo votaki bato awa na 2018 na 2023 le même personne wana ba ye alors que vous le savez très bien que pendant mibumbu la mitano ba mona na kité na lobité ba onyo sotuté misusu ba mona na kité mais 5 ans après ba ye mbaloyo na 2018 qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2018, ils ont fait 3 000 francs, non, 4 000 francs. Mais en 2023, ils ont fait super, ils ont fait ma puta, ils ont fait ma bassin, ils ont fait ma biloko nyonso, ils ont fait 20 000. Si vous avez tout na papa question, s'il vous plaît. Est-ce que pendant 2018, 2023, ils ont quitté? Pendant 5 ans, on a ici, il y a ma puta, quand même, nalingi conscience ya mutu na mutu esala nasengi na bandeko na ngai ya bumbu s'il vous plaît nalobi te ke bino tout bokende kaka bo voter ngai ça je le répète à chaque fois nalingi bo voter utile bo voter pour l'intérêt ya mbo soki bomoni ke ngai nazali bien et que discours na ngai sepelisi bino et que ma façon de faire les choses vous plaît bo voter ngai ndeko na bino soki bomoni ke boza convaincu te na ngai bo voter mutu mususu mais po na intérêt kaka ya mboka mutu moko kokufa azali te parce que intérêt ya mboka ngai naza na mwasi na ndako na pe na bana 5 bana lelo par la grâce de Dieu bango tu baza na mboka ya poto bazokola lelo na ye Congo pona sai la mboka na ngai yango na sengi bino bandeko na ngai s'il vous plaît avec beaucoup de respect que je vous dois et je tiens beaucoup à parler surtout à nos mamans et à nos papas qui sont ici ainsi que les jeunes hein? Je vais revenir sur vos dossiers après, ne vous inquiétez pas. Je suis là pas que pour les mamans, pour vous aussi. Bande konangai, bope sangai chance. Bope sangai chance na kota na parlement. Nazala molobeli yabana ya bumbu, ezabongote. Bumbu oye. Bumbu oye. Bumbu mokako.
de 8 Ekofo Bomi Menga 520 oye. Bandeko, vous ne pouvez pas savoir quel plaisir vous allez en face Nabino. Tous les jours, vous allez kaka mundela memio boye, mundela zumusiyo boye. Ovi, soko tala bomo na kaka, batunyo surtout bakoka ino na couleur nelengi. Merci beaucoup, merci. Bumbu na elengesa epai ya ye moko honorable Ekofo Bomi Menga de 8 pe awa ezalaki danger po bana bumbu ba sepelaki na honorable na bango. Vraiment bana bumbu ba sepelaki po papa Ekofo. Papa oleki na yo deja po awa na balecteur na yo balingi yo penza na ndenge ya bosembo.